Chilumba yo bongi selingafi Kolozi kangaye Nanda lokolo Push Akangi yote Apekisi yote Kasidina kasi Eye komine Yayana ngabine Kabari sasa, kabari sasa. Ningana mukia. Obina kawapi. Ina nayo. Même si on a veillé des prières quelque part. Avant que Olia Biloko Nanda Kouana, il faut ça non veiller et laki. So Olia avant veiller au lala. Dans la minute, il y a d'autres prophètes, balia qui avant, basambela, balali siko. Ne balali, il faut te réveiller bango. Mais problème est zandélité à un réveil, ou eko réveil, bah tu sais sous-souté. Ça vivant. Badi mazami sous-soué. Donc yé bango ke bisonde to zaboué, to zabampongo, to zo comprendre mambozo ya liboso. Shalom, ndeko nyoso bazolanda biso na notre chaîne na biso Oezali, moi ça mokonzi Fondation TV wapi na moni notre maman na biso na kombo ya mama Anna Kalambayo wapi na katsa mikili ya France, la prophétesse internationale, que l'Éternel te bénisse beaucoup encore une fois pour l'initiative ya malamu oyo pesi biso encore une fois na moi ça mokonzi Fondation TV wapi kuni ya 100% Jésus bonzambe na katsa bonzambe toujours. Ticket nzamba lola zanga te kopambola ainsi que toute la famille oyo balanda kangai nzamba lola zanga te kopambola bino. C'est votre humble le prophète Samuel Eric qui va présentateur na bino émission malamu. Je crois aujourd'hui quand tu lobaki tozaki na homme de Dieu bolanda yi à partir ya mangenge et batunyo sapoto ba sepela ki lelo to kitna kata siège pe na kata église na ye oyo wapi toza encore une fois na l'homme de Dieu wana en collaboration avec mon caméraman à Fungoli plateau pour tout à la invité au apito yambi napo kwa lelo. OK Nzambe alola zalokumu, c'est vraiment un invité moko aza costaud, aza grand, c'est parmi les grands na kati ya Kinshasa. Il a vraiment une grande église au apito ye na Sifoko précisément na Masina au atoko découvrir encore. Mbote l'homme de Dieu. Mbote papa. Boni. Moi mouké ça va. Bon bandi je crois au ezali important. Kombo na yo baye bozanani ngai kombo na ngai ezali prophète béni Kingolo et puis nazali vers route Siforko et sikanini église ezwami. En tout cas nazali mosani na Nzambe oyo Nzambe abongisi na po na tongo lelo ou na poko lelo po to sona bino ensemble. OK, pour tous nous ensemble, je crois que nous sommes prophètes. Ouais. En tout cas, nous sommes prophètes. Oh. Nga luka ba pasteur, nous sommes prophètes. Pour ba bebisa mokili oyo, ezali bino ba prophète. OK, na makio na bino ba prophète. OK, na basa batu bino ba prophète. Bo panza ba famille batu bino ba prophète. Donc ba prophète, OK, les ba prophète. Donc on a habité, yo posa parmi bango to te. Te nga za parmi bango te, ba prophète basé belé, ba o ba osela Nzambe. Nabo la Satan, Bazali. Alors, biso tozo salela les dieux vivants. Oh, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toye awa po to panza sango malamu ya tata, mais non pour na ko détruire peuple de Dieu. Justement, toye po na ko sa vie et sika église ezaki na vite. Donc, c'est ça que oyo biso toye li po to pesa na kati ya mokili. Un prophète aza muto azolobela temps, un prophète aza muto azosonisa peuple na nzela. Mais biso to yete pour na ko détruire peuple. Alors oyo bazoloba wana eza bango mais za biso te papa. Nazi ba
ba question moko lobi na ngai awa to ba réponse mo répondre nga na pesi papa Guy Bijou de Mambongo na kati ya France nzamba pambola yo na pesi ba na nga nyoso poto prophète Fabrice Bilé na kati États-Unis que l'Éternel te bénisse beaucoup ma fille que j'aime beaucoup Dieu merci nzamba pambola yo nzamba pambola une fois la servante de l'Éternel na Kombo ya Claudia Panzo na kati ya France nzamba pambola yo olobi prophète azali muto esengela révéler temps le temps nana yeba sikoyo. Il paraît que parmi bato ba prophétiser pour na mambo ya confinement oyo ba prophétiser pour na makambo ya pandémie oyo babi parmi ne na wala mangenge yope mais comment on dirait au batamaka to ndengeni non na batamaki te ezala ki temps soki nzamba pesi yo tente ya koleka na média moye oloba makambo yo nzamba pesi yo vers média ezate alors bato muke ozana bango ne bakozwa moi temps ya koyoka yango et puis soto lobeli 1000 personnes soto lobeli 200 personnes et kotambola rapidement te yango wana tolobela ki makambo ya coronavirus parce que tozala ki na impossible dans la prière n'existe pas to travailler qui pendant 40 jours il y a fait tout flamme alors pendant to travailler qui pendant 40 jours il y a tout fait tout flamme nzamba lobeli na biso makambo ebele pour un problème etali coronavirus. Nzamba ibisengana ya annoncer église dans na épidémie moko koya. Église. Oui. Na nation te. Na annoncer nanu église. OK. Et ça épidémie moko ekoya. Épidémie wana ekoboma batu. Ezalaki na janvier avant to comme à décembre. Et puis le 31 décembre aussi na annoncer yango. Na lobi na batu que épidémie wana ekoboma batu bakolobela ngo na ba TV5 bakolobela ngo partout na monde. Épidémie wana ekotiwe batu ebele. Mais bino bobatelama eza na peuple de Dieu o nzamba ko épargner na kati ya makambo épidémie parce que eza châtiment ya nzambe nzamba azobeta n'importe qui te ba okufa et puis Dieu azozongisa bato nyonso babima ki libanda na ye azozongisa bango na nzela c'est ça qu'il fallait que tu annonces l'église et puis biso tozela ki yango parce que to bande ko lobela impossible dans la prière n'existe pas quelle que soit épidémie ya coronavirus ezali mais nzambe akotika biso te biso tozana anti coronavirus yango zomona prévaner que quel que soit coronavirus ezali mais nzamba za na ba oya ya bombi nzambe pas na ba misusu oyo bakufi ngolo bateke batu nyonso bakufi bazalika na nzambe te batu misusu bazaki pe na nzambe mais liwana bango esali ke biso toza l'enseigner par rapport ya temps o toza na yango toza na temps moko ya pasi to na temps minyoko to na temps ba difficulté mais biso quand même to annoncer yango déjà avant que batu babanga nzambe batu batambola banga nzambe batu batambola na crainte ya nzambe à 100%. Yango wana tolingai ko annoncer yango et puis na annoncer yango na mangengenge na annoncer yango partout même ba image ndambo ezali oyo bat bakozwa ngo mikolo ezali boso ya makambo na lobaki lokola ba fond ya bambongo ya makasi ezate pour to annoncer makambo yango toujours tozali limité par rapport ya ko transmettre message oyo nzambe apesi biso par rapport à moyen de permettre quitter pour me transmettre message ko la pesi donc bato ba moyen na bango bona bambo na mine belé. Les prophètes bénis là, vous pouvez toujours, au lieu de vous ambongo boki omela masanga, c'est le moment yango yoboya to propager évangile pour que nzamba lola ozanga te ko pambulo. Moni mbongo no pesa ba musicien, so kufi ba mise ba otanga yote, mais so pesi Christ Jésus, même au kufi bola mwane rolanda yo, je crois un message moko eza mala makasi. OK, merci beaucoup l'homme de Dieu, nana tout directement quelque chose très très important. Babi lorsque un prophète en a quatre nations, tant qu'on a un danger, et Seigneur la belle est là. Mais nous sommes en train de voir, parce que Mboka Congo est Mboka Nabiso. Quand les choses ne marchent pas, voire même les prophètes, Baluka Bango. Maintenant, on comprend que les prophètes ont dit, je ne sais pas moi, on a évité. Alors que Biso va prophète, Nathan Otozo le baboué, et ça le colana nous tous a écarté. Même Biso mon côté monde entier. Malgré les gens présents sur le monde, ba comprendre quelques réalités, ba zongi, pour balobake, to travailler, to fongo la l'église, enfin que nzela oyo bango bazolanda so babeleli nzambe na bango a capable ko silisa malade eza na katamboka. Mais alors ndenge toza awa il fallait na débit ya malade ba associer basali na nzambe. Oui malade bande ko boma. Oui malade bande ko bebisa batu. Oui malade bande ko sala ba ndenge nyonso ko sala. Mais biso dès le début ya maladie toyeba ki yango ke nzamba ko épargner ba yenge beninayi. Nzambe a ko épargner bana na nzambe na kata ba danger. Mais pourquoi? Parce que nzambe déjà bane ko interdit biso avant makambo yo est arrivé. Mais malheureusement que biso ba prophète na kati ya mboka ba tiaka biso pena kai belete. Et puis ba considérer pena ba sali na nzambe makasi te.
et pas ya bato ebele pona ba confier bango ba problème auto nango. Oui ba sala nzamba capable abondela pona coronavirus bato babiki. Oui mutu pene ya coronavirus aye bondeli pona ya biki. Ezali soki nzamba zo bikisa ba maladie incurable. Soki nzamba zo bikisa ba maladie oyo ba minganga ba lembani. Pourquoi pas nzamba ki obikisa coronavirus? Nzamba capable obikisa coronavirus. Et na bato bazaki na be terme be na ba France na ba Italie. Mais Nzamba sali intervention, sali miracle na ba vie na bango. Tomoni na Italie après avoir causé un confinement ba temps ebele. Tomoni na Italie ba bimi même ici libanda po ba lukanzambo ya bomoy. Et puis aujourd'hui tous on a ba match ezangi ba ezongi pardon ba interdira ki ba match ebeta mate. Na ina yebisa yo Nzambe aza nyonso. Yesu aza nyonso. Soki tozo se confier na Yesu te, yango zo mona tozo tourner si kamoko. Batala biso ba prophète, toza na makambo loba na bango po ba vie na bango échanger. Toza na ici dit l'Éternel ya ko lobela peuple. Toza na ici dit l'Éternel ya ko transmettre bango. Bien-aimé baye ba ke batia biso écarté. Baye ba ke toza na makambo ko loba pona peuple de Dieu ba vie na bango nyonso échanger. Peuple de Dieu ba vie na bango nyonso transformer. Bolanda biso na yebisi bino, mvula o tozali. Ezana bilembo makaso nzamba osala kaka na mvula oyo. Bien aimé nano esilité. Après coronavirus nazo ebisa peuple de Dieu nyonso monde entier. Nzamba zo pambola bayenge beni makasi plus ba chrétien. Na ba nyonso bazo croire na Jésus-Christ. Na ba nyonso bazo ndima ke Yesu aza nzambe, Yesu asalaka. Na yebiso za na France, oza na Italie, oza partout dans le monde. Nzamba zo pambola batu makasi. Et puis obalate Nzamba opesa mabala. Obota te Nzamba opesa mabota. Surtout mingi Nzamba zo belanga pona mabota. So za femme stérile, place aux ali. Eza na onction Nzamba okota na ba femme stérile, ba bota bana po ba remplacer quelques personnes au Nzamba longoli. Mais ko banga te bien aimé dans le Seigneur, homosexuel et tambolé ma casse na monde. Mabe tambolé ma casse na monde. Bata solo ka tambolé ma casse na monde. Il faut Dieu a beta mokili. Enfin que mokili zonga na nzela parce que bientôt là na ba signe des temps. Bientôt là, Christ a kozonga. Pour kamata église. Nani nde Christ a kamata. Na ba liro to bande ko kende nango na monde. To ko progresser te. Na ba liro to ndo ke nango. So Christ a lelo à cause de bisote. Quand même toza na moment ya confinement mais na lo bango bien. Eza moment mutu nyo sa réfléchir. Akanisa. Toza wapi tozo kende wapi. Sozo kanisa bongo. Nenzamba koyeba ndeni ya kopambola yo. Nenzamba koyeba ndeni ya kofongola yo. Toza na moment oyo église de Dieu, il faut ba comprendre que ba prophète baza na parole moko ya koloba pour monde entier changer. Nzamba luka ka intercesseur moko, a luka plusieurs intercesseurs te. Ne toza bo biso nyonso. Tozo occupé to koti na ba dimension, to koti na ba profondeur, to koti na ba ngomba, poto luka Nzambe, enfin que église de Dieu, enfin que peuple de Dieu, enfin que monde entier coronavirus et quitter biso. C'est ça où est important. Message à ma casse pour te transmettre biso. Mais bon pesa biso considération. Ya bo sali Nzambe. Toi na considération te. Toi na considération te. C'est ça où on a quoi transmettre yango wana. Yango zoti mona tina ke bazo boa ki sabiso, bazo sundola biso à cause il peut les soucis ya ba grand. O baleka ki liboso na biso. Zela, pe manano. Obi bazo considérer bino ba prophète té ba boak sabino mais parce que bino ba prophète boza ba doit dégâts bino ba prophète nena confrère moi yamba ki prophète moko na bo cité comme ponga tanga ba kombo nga tanga na ba kombo prophète wana na tanga ba kombo na utanga kombo te na mo déjà mais mon cordon déjà Francia boy habité ko tanga kombo te ba tunie olia to aliate tolia. Mais lorsque Bino Bolier a un message Jézabel, au moment où vous avez en considération, parce que tout le monde voit même Daniel, malgré qu'il y a un katanda qui est roi, mais Daniel a bané ko lia bilo ko roi te Daniel ko lia ben sidi. Mais bilo so continue katanda ko roi, au lieu que ba role ba bato sabino, bino ba ko réfléchir devant ba roi. Ba to sabino ndeni. Et ça n'importe quel prophète à côté nanda ko roi lié. Sozo mona muta côté nanda ko roi lié, et ça normalité. Même si ba bengi on a veillé des prières quelque part. Avant que Olia Biloko Nanda Kouana, il faut ça non veiller elaki. So Olia avant veiller au lala. Et vous le baquet, parce que capable de envoûter avant veiller, au lalito la mougi na 5 heures, déjà ba kouti au lala. Yango zomona, bazo Lia Biloko wana bazo lala. Moi ba lo ba ici dit l'Éternel. Exact. C'est très fort hein. Oui. Bandela on a. Balia qui avant, basa la veiller.
siko butu wana lourdeur reçu bango balali po balamuka na 0h balamuki na 5h30 ba osambela combien de minutes po na tongo fo mutu ça qui musala c'est ça qui na temps oyo ezana ba prophète ba kotaki ba lien avant ba loba so déjà lien avant loba il faut kufa faut lala dans la minute ezana d'autres prophètes ba lien qui avant ba sambela balali siko nde balali il faut te réveiller bango réveille-toi toi qui dors entre les morts bolamuka toi annoncer évangile éternel évangile comme ma batna changement évangile comme ma batna transformation ce qui bolamu quitter est erreur grave bato baliewana baza maloba loba na biso soutien et lokozo bo mabiso tozangi ba père. Mais Tata Zali, tu es dans l'église de réveil, nous avons quand même un père. Batata Bazatene, Nabo Site Bakombo, pour celui qui Batata Bazat, tu es Batata Msubaza Bosilka, Souba la mission, Batata Bazali, na otanga Bakombo Tepo, mon cameraman na Oboya Kaka. Pour ça, otanga, mais na Oboya Kaka. Batata Bazali, yo yebi bango, na limité Batata Bazali, na pas ça basite, na limité Batata Bazali, à partir scène de Batata Bazali, na site, na combien na suika la basite, net scène de Tata Zali, au kit na moi limité. Batata bazali na limité so ye koto na masina oye bano pour sama mke batata bazali okote kota njili batata bazali même na poto batata bazali yo bi ba père bazate neni oui na lobi ba papa bazali te par rapport ya ba réalité tozo mona na terrain na minute so mutu na mutu so dépendre na église na ye nanya ko lukala nda tato aza na limité akende ko yoka conseil ya opesa parce que yo posa leader na ko na yo or ce qui ordre bandaki déjà depuis kala yebaka yango mutu nyonso alinga ko se soumettre na tata moko mais na minute on est tolo babwe ordre zate surtout mingi entre autres na l'église na biso des réveils ba ordre belé pene zate ba bibolonga réveil comme église de dormir bon tolo bango bongo mais toza réveil toi réveil tozo bikisa bato belé toza réveil na ko nier réveil te toza réveil. Mais problème est zandélité à na réveil, ou eko réveil batu esa sous-souté. Na lobby batu balia qui avant ba sambela. Donc ba kota ki na butu balali avant ba sambela. Ce qu'on lié déjà avant sambela. Na ndako mondimi. Yeba ngoko lalo ko leka. Polo ba makambo yela ki. O lo bango te parce que tongo papa wana ki na musala. Yango wana ko lia to lia ki to ko lo bate. Problème na biso eza bongo. Ezate ke o midi 14h to lia ka va to lala. Donc, on peut reconnaître que les voilà. Papa n'a pas lié qu'à votre là. Avant to lala ba lié qui déjà. Yango na ko sabino changement ezali, transformation ezali, vie ezali. Eza batunyo sauté ba lié qui avant balala. Eza na ba prophète musu balamuka bazali. Zamba ngomba zali, aza vivant. Badi mazami susue. Donc yeba ngo ke bisonde to zaboué. Toza bampongo, tozo comprendre mambozo ya liboso. Mais là on a lobake ba papa nyon sauté ba lié. Et ça na papa msu batikali mais baza suye na ba lié ki liboso. Ba papa msu ba lié kité mais baza suye par rapport na batata ba lié ki liboso. OK. Na pesi papa on a linga makasi na njili. Parmi ba père batikala ki réveil. Na été comme on est koya. Hein? Comme on est koya. Papa Alpha T. Parmi les trois, bazaki ba père. Moko zaki oya la borne, oya kufa, papa Jacques Verlo. Mususu zaki Moussaïd Nambala et Mususu Atikali. Mususu Atikali. Azalti le loi auto koksa 90 ans. Oh, papa nani. Omoni hein. Mon place na kangi po so batata bazate, nena ta so tata azali. OK. Tozana batata. Mais na yebiso na minute batata wana bazate bazé olala. Et loko nini et ko sala ke loko baza ko la pote bango balamuka. Oh na sepela ki na maloba papa na biso Sonia lobaki. Il faut rassembler d'abord toute l'église de réveil. OK. Papa na biso Soni alobela ki plus église de réveil, il faut que ça ordre dans l'église de réveil. Nengazui musala ki président oyo Nzamba Pesiye, il y a église de réveil au Congo, et ministre de Dieu papa Soni. Alors, qui a rassemblé toute l'église de réveil pour transmettre quelque chose. Il y a bien pour l'église de réveil. Alors, à rassembler l'église de réveil. J'espère qu'avant que Marambo ici, là, a rassemblé l'église de réveil, madame.
Ok, merci beaucoup. On a directement la deuxième question. Okay. L'homme de Dieu dans l'État, ko fanda par rapport à Makambo, tout le monde a l'église. Aujourd'hui, l'église est soutenu comme un ministrus. Il peut être béni ministrus. L'église, où est-ce qu'il y a 5 ministères qui font des soutien. Tout le monde a comme un ministrus. Au juste, c'est par rapport à Nini. Parce que ça ministre, c'est-à-dire qu'on est comme borne. Mais si l'église, c'est-à-dire directement, est comme l'église universelle. Bon, mais pourquoi l'église est comme bongo? Parce que le pasteur a pour ça bongo. Alors que 500 na 4 églises. Bana pour ça bongo parce que ça borne bango moko. Mais boro ils bisoté, boro mtatike la biso ngoza Jésus. Yesu mutu koloboro. So moni yango ya yo ndoko comme ministry. Alors na minute on est na zolo baboye. Sache que na cause à la bureau moko na yambaka quelques pasteurs, to na travail kana quelques pasteurs, to batu moko bazo dépendre nanga na kotsa ba on église te na groupe moko na sala. Na ko benga ngope na kombo wana. Ozo comprendre? Na ko benga ngope na kombo wana. Alors que ceux qui na une église mobima na komisa ngo bongo ya ngai, so na kufi, c'est que yango pe faut kufa. C'est ça eloko eza danger yango wana. De son na kufi yango pe faut kufa. C'est-à-dire, pour la malam, c'est-à-dire, si mon église est longue comme église est comme ministrus, c'est-à-dire que non, et loko est comme bien privé nangai. Donc ils appellent tout nan yanzambete. Parce que bango béni ministrus. OK. Donc ils a yangai. De son na kufi, il faut yango pe kufa. Mais ce que les églises, ils a Jésus, ce qui bien aimé pasteur à kufi, il faut l'église continue. Parce que les églises il y a bénité, mais les églises à Jésus. C'est ça le problème tout ça dans la 4 églises. Il y a un pasteur au désordre, un pasteur au trouble, un pasteur au makambo, aux habienté. Et aux sungabi sauté. En tout cas, nazo sepelate vis-à-vis ya comportement oyo toza na yango na kati ya l'église surtout mingi ba leader de l'église. C'est ça on a quoi qu'on transmettre et pas ya bateau bazolanda biso balandi na biso. Il y a une mission. C'est quoi tant on lobby qui se platé dans comportement qui s'est passé parce que pose l'idée. Lorsque vous êtes en train de parler, il y a que revenir et pas na yomoko. Ça c'est vraiment très important. Tant on se platé, on se platé par rapport à quoi? Quelles sont les remarques oyo remarqué pour toi na Congo te même partout na ba poto mikila poto pour balobalo na biso maman Anna la Kalambai la servante de l'Éternel 100% Jésus tolo nasé nzamba lola pambola yo landa. Quels sont les comportements oyo se pelaté parce que ngana revenir sur pa na yo ba comportement non se pelaté et pas ya ba leader ezali moko par rapport ya comportement ya kozwa église et komi ya yo moko neza mabe. C'est ça que eloko pena nazo sepelate yango wana. Église soko lezu yango komi ya yo, c'est que même si nzambe na lo la comprendre que eloko wana eza yanga te eza yo. Mais sûr que ozoye ba que église wana eza nzambe, il faut tambisa batu selon 5 doctrines et puis il faut laisser batu bilei o eza ya vie, o eza parole ya bon moy o ko transformer ba vie ya batu. Biso to yakite poto pesa batu ba vie mususu, mais biso to yakite poto pesa batu bokonza likolo, si manio soto etikale kolanda biso. Ok. Alors, tant que le bagmutu, yamba libala, yamba musala, yamba nyon, c'est ça ma bête. Mais d'abord, il faut toter à toute transformation et à vie. Toter à toute transformation et à bon moy. Dernièrement, on a eu un musulman moko et pas prophétesse moko dans nouveau bandal. Musulman on a en passant dans soit prophétesse, na moni musulman on a koti. Babi singa ya comme quoi épilepsie, boy prophétesse on a tuninga est-ce que dadi okosambela pona ye, ngana bi oui na osambela pona ye. Abika. Mais avant d'assemble la ponaï, a confessé dans nous Jésus à Zanzambe, à Zaki Imam. Vie à famille na bango mobimba banda église l'islam banda bomwana. Ti bakoli na kata islam. Na ebisie na kosambe la pona abika na malade ya zanango. Mais pour abika islam eza mabete. Na kolo bango na ye awa te pona sala polémique moko pona batu non na ye bongo te. Mais na ye awa pona pesa vie moko na vie ya batu. Alors que na ebisie que ngai avant de la pona yo. Condition na ngai ezalaka, il faut d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Abandi ko poser nga ba question, abandi ko relater Jésus ba sa la kaiboye. 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 Na expliquer ye ba inconvénient oyo so seli Jésus te et ko sala yo. Pi na lobi nzambe na biso ye asenga makila te.
parce que yemoko apesa makila na ye na Golgotha. Ndeko wana tanga yoki makambo na lobela kiye à s'incliner to sambeli po na ye akwei délivrance bandi au salama. Et puis à silisi tanga telemi to yambisi Yesu lokola mokonzi pe nani mobikisi yambie na kata motema na ye. Yango na koloba na yo Nzamba capable de transformer vie na yo. Nzamba capable de sala nyonso. Et loko eleki liloba o ezozong sabatu na nzele zate. Jésus ye moko aza le chemin, la vie et la vérité. Soki tozo te évangile, faut te yango na kata vérité pour wat babongo la mité mabaya mba Jésus comme Seigneur et sauveur na ba vie na bango. Je crois dernière question mon réalisateur, peut-être combien de minutes? Ah, OK, abina na continuer. Je crois que question c'est pas moi bien nazokoba. Obi que parole ya malamu ezali kolongola bato dans les ténèbres ko sakata lumière kolongola nakata enfer ko kinakata na lola. Mais aujourd'hui na moni le blanc ezote matin partout mon akaka délivrance, 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 délivrance na zo baté ya marque ba msuba misa bangubu mabe, ba msuba misa femme de nuit mabe, msuba misa nzomo mabe, na mkolomto misa nzomo no c'est pas na le grand linga na tchela made na tchema desu. Délivrance na yebité. Tout démonter batou Jésus, tout démonter batou délivrance. Bon, en tout cas, pour makambo etali miracle, pour makambo etali ba délivrance, pour moi, le prophète béni nazolo banabino, so tali na simanangai, notre église ba komi ango Jésus miracle. Il s'appelle Jémi. Babenga ango biso nyonso benga ango Jémi. Jémi eza Jésus miracle. So tolobi Jésus miracle. Tozolo baka miracle te obondeli pona mutu akwei. Mais tozolo bela miracle oyo. Ya mutu ayambi Yesu Apocalypse 3:20. D'abord biso premier miracle est en Apocalypse 3:20. La Bible dit que je mettis à la porte, je frappe, si quelqu'un attend ma voix. Yes. Au fond la motema nga na okota tokolia elongo na ye nga elongo na ye. Bien mena nina lo bailo moka ya mukie. Premier miracle c'est la repentance. Premier miracle, c'est qu'on recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. O évacuer, o nyonso zali nango na kati anini. Na kati na yo. Yebisi basali la nzambe nde na zaboe, mabeo naza nango na linatika, molini naza nango na linatika, basali na nzambe bayambisi o Jésus. Yesu akoti na kati ya motema na yo, yango nde premier miracle. O nyonso etikali. Eza nango miracle te. O nyonso etikali, eza nango bikamwa te. Mais véritable miracle, ils ont moutou ayambi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si magnon c'est tikala, miracle est ça manango. Toi na batu baza baza na ba problème moko baza ba maladie o ba biki nango ya makasi bazali. Ils na bato nzambe basali bango makasi azali miracle ezali. Mais premier miracle pas na biso néglige Jésus miracle, ils a koyamba Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Alors biso yango wana ne totambola nango. Mais kobimisa nzombo, kobimisa likasu Komisa nyonso masasi komisa nyonso na condamné bangotin parce qu'on ne sait jamais demain ngai pe nzambe ni akosela nga mais lo mona ina lo ba ya mukie kaka naza awa naza Saint-Esprit te mais naza l'ange de l'église il y a Jésus miracle comme Jémi l'ange de l'église na Bible tout le monde y a en Apocalypse c'est l'ange de l'église d'Éphèse Philadelphie Smyrne tout le monde ba l'ange de l'église comme si nga pe naza l'ange de l'église et église Jésus miracle. Alors, pour ngai na vision, pour na mission nzamba pesinga, apesinga mission na kati ya Jésus miracle. Ayebi singa premier miracle eza mutoyo ayambi ngai lokola mokozi penani. Mobikisi deuxième miracle yango be fait o ko accompagner. Soki mutabiki azali na malade akangolami, yana problème te. OK. Merci beaucoup pour notre temps. Oui. Pendant 5 minutes, nos deux questions, mais questions moko o yango ezo bouleverser batou. Oui. Ndengeni to ko reconnaître as un vrai prophète et as un faux prophète. Dans l'homme, c'est l'esprit qui vivifie. Nakati ya mutu molimo nde lakisaka mutu wana aza nzambe to aza nzambe te. Nandeni. En tout cas, ce qui n'a expliqué yo mutu wana aza nzambe te fo boya. Wana selon yo. Oui. Tunanga selon nga pona nini. Selon bon c'est là, selon pona nini parce que yo no za anke correcteur to yo ozaka mais okoye ba ochaka ba nino ba thermomètre pour na koye ba vrai prophète ba faux prophète. Papa na yebi ba faux prophète na ba faux prophète te.
Bible lobi totika hébreu et blé na ivré na blé esani et colle ensemble to koyeba yango to ko différencier yango ceux qui yango eza mabe to eza malam o eza mabe to kolongola o ya malam to sani to kotika mais elon mwana ngina loba ya muke ya papa nde toza boye nzamba tia biso ba Saint Esprit te totala bato wana bazaka na bakisi na ba bazaka na bakisi to ara milimo musantu te ba jija mutu selon apparence te eza mabe makasi ba jija mutu selon apparence te eza mabe makasi mais Bible zo bana biso to koyeba est-ce que naibi ke batu misusu ya mabe pe basani bazali bambuma na mbuma ya mabe to koyeba par rapport ya bambuma na bango bazobota ba fruit na bango to koyeba yango exemple na koloba so pasteur aye asimba parfum azo sabino aza nzambe te aza païen c'est un diable ba parfum c'est un diable bongo soko ka ou que eza révélation na e bongo net mai net na e awa directement pour na choquer yo na e awa na moni mama mai awa na ya na moni mo ba ji awa ngai bina mai wana ya miracle ko saba blague te mais quand on tient à la libumu limwa oui na ça elango par recommandation de Dieu nzambe mtatindanga na ça elango par rapport ya ba prière ndé na banda ko prier et pa nzambe pesanga ba orientation pour na batu et puis na sambelela pour na batu belé nzamba bikisa bango même bakaya ba mbasu ya terrible elimo kanango ekima kanango ekei na salaka na priaka kaka Yesu Masi aza souverain aza nyonso pona mai na sela kango par recommandation du Saint-Esprit et son na Bible par rapport parce que Bible au monde a pompé un parfum par rapport à ça yo pe na ye a pe na moni ba mai parce que na zonga obi ke miso na zonga na frapper mana ko frapper makasi ozonga frapper na ci bat na kata confusion te te na chabat na confusion te parce que na zoloba o eza vie ndeko na ngai na koyebisa yo ne na zabo na koyebisa yo nga na sela ka mai na recommandation yeso zo sala parfait wana a sela ngo na recommandation il faut ala kisabiso nini yo ezo laksa que eza recommandation par rapport à parfum parce que na yebe loko moko so na lobi na Jacques 5 Bible zo bana biso likambo mafuta si quelqu'un parmi nous est malade, il faut appeler les anciens. Non, Jacques 14, 14 je crois. 14 si je ne me trompe pas. Et le 5 à 14, oui. Alors, si quelqu'un parmi nous est malade, tu appeler l'ancienne église, bah éloigner lui, prière à foi et sauvera la maladie. Même ça, oui, prière à foi et sauvera la maladie. On comprend? Prière à foi et sauvera la maladie. Alors que, saute aux zongi na maï, tozomo na bien aimé la lesene za na batu mususu nzamba bikisa na piscine ya Betsaïda mai hein na Jean 5 oui alobi ba kwei na kati ya piscine ya Betsaïda aibisi akwea akwei na kati ya piscine ya Betsaïda pe abiki mais mutu mususu avandaki na piscine ya Betsaïda banda bambule belé atikale ko bika na piscine te mais akutani na Yesu vine saini ekangolami. OK. Donc mutu na mutu azana lo lenge abike laka. OK. OK. Merci beaucoup, je crois pour na le to suki pour na pena ningsa moi prophète béni mais tu revenir encore tu refanda papa ba miracle c'est passé dans l'église. Tu mengape ko yeba pour tu citer ba miracle mais tu citer ba komba batute papa Kelani nzambe alola pambolo c'est notre patriarche c'est ça papa na biso à une église de réveil papa Kelani je vois nous so bois que ça quand même nga na la mouche encore une fois. Ça y est des charges. Ba pesa e charge na yeza ye amukolo eza charge na ye bazwa charge ya papa ba pesa ye yango Bosco Sonic afuta Rockman papa Sonic afuta ifaza na ba sage lokola nani lokola ba papa Kelani wana ye fatambo na ba papa Kelani fazo ba papa Kelani afan sa bona tsolo bano mamba ya général abazo zong c'est église de réveil na nzela so zong c'est église na réveil na nzela papa Kelani azali mutu ya église je crois pentecôtiste azali ba pentecôtiste je crois il faut papa Kelani wana bazoyer aza sage ba ya une église de réveil parce que bazana moi mupandi ya biso ya missioni merci OK merci na moni ozali na malobate na mono tumbolo sikona mo tumbola yo je crois na la boye nzamba lo la pambola biso je crois to comme vraiment presque na souka tu as mis un homme de Dieu le prophète béni c'est un homme bien Mikolo Toroya tozoa Torosala
télé-réalité. Donc, tu aussi prendre na caméraman nanga, tu aussi prendre Toroya, tu côté en église, tu la ndenge église ndenge évolue. Et puis tu profiter na confinement. Na biso mi balé oyo balikaka na chaîne oyo. Oyo balobaka. Asa nzambe te donc ba confrère na ngai. Tozaka na bango Ezaï na Joël, tozaka na bango mingi na mangengenge. Wana baza bandeko bena. En tout cas tozaka na bango na Michel Goya. OK. En tout cas to sona bango makasi. Na yoka bango au moins na frère dingo za nzambe te. Il faut luka moi eloko moko na yoka bango nanyo za nzambe te. Ngabe na posa na vanda na yoka bango balobela bongo pona nini. D'accord. OK, non. Donc je crois invitation peut ça mais pona le prophète Esaïe Rema et Kofo o wapi lobi déjà matamangenge ngenza mapambolo biso to mataki na prophète Beni Tokiti Tokitaki lobi ba pe mati. Plateau oyo za plateau mo spécial hier fois découvrir ba pon ba bato ba na nzambe te donc so ba na thermomètre oyo ba bato ba na nzambe te il faut y bango et au malamu je crois oyo votre humble serviteur le prophète Eric to presque na suka na pesi maloba papa a pesa numéro na ya contact ya WhatsApp c'est un prophète de Dieu. Donc il a vraiment ainsi dit l'Éternel to tamboni na mangenge to moni a sakoli a lali babeti na mutuli solote ano sakola pone papa na ebité c'est de batekela comme je ne sais pas moi na ebité au petit numéro na contact surtout mi batapoto bato ba problème wana na lié pena numéro na téléphone est à 089 66 33 205 089 66 33 205. Quelques salutations bandeko bana poto baza partout. Na pesi Dr Jérémy Mbote Esika Azali, Dr Jérémy Yanfou. Na pesi Mbote papa na yepe aza père nanga ya molimo pe. Na pesi Mbote papa na biso David Yanfou. Na pesi Mbote na pesi Guilain Mbote. Alors na yoko pesa Léon Senziki anda Mbote. En tout cas, na pesi penza notre pasteur Nabiso Peneo Mbote. Na pesi encore bien aimé dans le Seigneur mon frère Nangai Aouti Lubumbashi Alpha. Mbote azana grande église dans Lubumbashi nzamba pambole place Azali. Na pesi sunde konanga mususu Azali bien aimé Moussal Nanzambe Munene. Na pesi epesu Mbote bien aimé dans le Seigneur papa Nabiso Papi. Les lois à Josué Sauveur, na PC Mbote place Azali, babi ngakeka bongo bosa commentaire te Josué Sauveur, aza mosakoli nzambe munene, na eko pesa lisu Mbote pa notre papa na ngai, papa na biso nyonso, le prophète Jean David Faya place Azali, na PC Mbote na kombo na Yesu Masia. Je crois to manai malam to sugi malamu, nzamba lola pambola biso. Na bosa ni bana na ngai ya. Bon, voilà, à la prochaine. Pour comme la souka, comme la souka. Je crois que comme la souka, merci beaucoup na bande kono so balanda kibiso na kati ya chaîne na biso ezali moi c'est mon compte Fondation TV ou puis maman na biso ana Kalambai na kati ya France précisément na kati ya Paris ainsi que na les garnets du temple ezali papa molonga naye na pesi encore une fois Guy Bijou de Mambongo moninga malamu nzamba lola amona pe ya pambolo ya mingi na pesi mon caméraman na kombo ya Francis o apasi mi mon machine ainsi que toute l'église il y a prophète béni Jésus miracle en tout cas ba minga tellement malamu ça c'est ma maison nzamba lola a kozanga te ko pambola encore biso so bo c'est pas une émission o bo pesa maman na biso maman ana Kalambai bo pesa ba merci belé bo s'abonner massivement na kati à notre chaîne na biso ezali pour mambo solo ezali mambo kitoko ezali c'est votre humble les serviteurs les prophètes Samuel Eric oza présentateur de émission malamu oyo yoza magazine moi malamu to kozonga sur une fois na les prophètes bénis. Et je crois que Eza tellement belé, mais vie attend et permettre. Et à la prochaine numéro. Ciao, bye, bye.